Nasi na pesa différence oyo na ba émission to sala kalère sur les analyses spirituelles. C'est-à-dire différence ya bana nzambe na bana ya lettre S. To bengi Satan. Différence eza makasi. Mais problème ezani. Mwana nzambe aza na facilité ya koyeba ke oyo aza mwana ya Satana. Mais mwana Satana azaka na mwa difficulté ya koyeba mwana na nzambe parce que soki oza na ba discipline ozo respecter ba principe moko boye mwana Satana aza na difficulté ya ko détecter yo ke oza mwana nzambe. Alors facilité ya bana nzambe koyeba bana ya Satana ezalaka par rapport ya nini? Ezalaka juste par rapport ya makambo oyo nzambe apekisi bino. Très facile au détecter bana ya Satana. Makambo oyo nzambe apekisi bino, makambo oyo eza na mibeko na biso, même bozana camarade oyebi ete oyo azali proche na ngai, camarade na ngai, mais soki asalaka makambo oyo Satan nzambe apekisa yebaka ke aza camarade na yo, mais ozana camarade ya mwana Satana. C'est-à-dire par exemple na mibeko na lingomba na biso bapesa biso ba mibeko bato saka mibeko wana te yo kanisi basepelisaka nzambe te soki basepelisaka nzambe te basepelisaka nani? Basepelisaka tata na bango azali nani? Point d'interrogation. Très facile mwana ya nzambe ayeba mwana ya Satana juste na misala na comportement. Même mutu azali camarade na yo, même bosambelaka na ye, boyembaka na ye, otalaka ka comportement. Tangu nzambe azali koloba, est-ce que makambo o nzambe azali kosenga bino yo ozali kosala? Tangu ye azali kosala te, elakisi ke bozali na bapapa différent. Mibeko alingomba na biso balobi tobundaka te. Yo tango bundi ozana posa to swa na biso mibale mpona ngai na yeba soki yo oza mwana nani. Tokoswana te. Tango balobi tobundaka te, yo obundi yeba mbala moko tango obundi o répondre na ba critère ya batata na yo. Tango balobi toyibaka te, biso na église toyibaka te, tango yo ozali koyiba o répondre na critère ya tata na yo. Tango balobi biso tobukaka lokuta te, yo ozali kobuka lokuta o répondre na critère ya tata na yo. Très facile au détecter mwana ya nzambe na mwana ya Satana, parce que jusqu'à maintenant bato ebele bazali na confusion. Même banganga nzambe bazali na confusion ya koyeba kokabola bana na nzambe na bana ya Satana, quel que soit bizaleli, quel que soit makambo ebele, mais ezopesa banganga nzambe difficulté ya koyeba kokabola bana ya nzambe na bana ya Satana. Parfois ba confusion ekomi makasi pa bayebi te, bayepe balingi koyeba te, ba confusion ezali makasi. Amoni mutu alati uniforme, mondimi, oui aza mondimi, biso nyonso toza bandimi, mais est-ce que azali kimbangiste ya carton ou bien azali faux kimbangiste, ou bien azali vrai kimbangiste? Moni tango ozali faux kimbangiste, ozali kimbangiste ya carton, oza mwana nzambe te, oza mwana tata simo kimbangu te. Donc eza nango très facile pona ko détecter bana ya Satana na kati ya lingomba. Baye baza opesa bato ba poison. Est-ce que zali bizaleli na biso? Baye bazali ko tiaka bato ebele na ba difficulté, ezali bizaleli na biso. Ezali bizaleli na biso te. Tango bango bazo sala yango na yazo tinda bango, est-ce que ezali mokonzi abule te? Ezali nani? Papa na bango komona ye nani? Voilà, très facile pour détecter bana ya Satana. Tozali na lingomba, tozali kolata biso nyonso uniforme, oui, mais yo nangai il faut toyeba bana ya Satana bazali banani, bana ya nzambe bazali banani. Mutu moko na kati ya mouvement na yo, na kati ya groupe association pe service, ayiba eloko, abunda, afinga batu, asala ba makambu ndenge na ndenge, tout ça, mais aza kobeta na yo flite, aza kolia na yo, ko se déranger te. Est-ce que yo bunda te? Yo finga mutu te?
yo yiba eloko te olia mbongo ya lingomba te bon oza ko se déranger pona nini oza ko se déranger pona nini obunda te ofinga mutu te olia mbongo ya lingomba te okosa mutu te osala mabe moko boye te na lingomba oyo ezali kolakisa ete ozali mwana ya satana d'office il faut yeba ke bizaleli yango oyo yo ozali na yango ezali bizaleli ya bana ya nzambe parce que mwana na nzambe abundaka te mwana na nzambe afingaka te mwana na nzambe acholaka te mais mwana na nzambe azali na droit ya kodenonse makambo oyo ya mabe ezali kosalema neti biso ba analyste spirituel Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel to denosaka to fingaka te soki mutu ayibi mbongo ya lingomba tokoki odenonse ye elakisi te soki odenonse ozali mwana ya satana te papa Simoki Mbangu azalaki grand mutu akodenonse parce que babengi ye révélateur des choses cachées donc oyo azalaki kokundola mayema bombama na molili c'est un révélateur c'est un dénonciateur donc mutu oyo adenonsiaka makambo oyo ezali ya kobatama c'est-à-dire biso todenosaka mais tozo respecter ba principe ya lingomba papa alobi tobundaka te tokobunda te papa alobi toswanaka te tokoswana te papa alobi tofingaka te tokofinga te mais ntango ozali na bato bafingaka bato babundaka bato bacholaka bato oyo bakoselanaka makambo bato oyo baliaka mbongo ya lingomba bato oyo basalaka makambo mpona kopesa bana ya tata Simoki Mbangu pasi ntango ozali na bango oza kolia na bango boza kotambola na bango sikoyo yo ozomitungisama mpona nini bozali bakamarade mais bozali na tata moko te mutu na mutu azali na tata na ye yo tata na yo ezali tata Simoki Mbangu kiangani nzambe molimo mosantu ye mpe akoki koloba tata Simoki Mbangu azali nzambe na ngai ndenge moko na quartier camarade na yo akoki mpe kobenga papa na yo wana papa na ngai eza probleme te mais ntango bokokoma na butu yebaki ye aokende na ndako na bango esika papa na ye azali yo mpe okotikala na ndako na bino esika papa na yo azali biso toza bana na papa Simoki Mbangu papa Simoki Mbangu apesi biso ndenge nini tokoki kotambola soki tozali kotosa ndenge oyo ye azali kosenga biso soki butu ekoki tokokende na ndako ya tata na biso mais soki tozali kosala contraire ya oyo papa Simoki Mbangu kiangani azali kosenga biso butu soki ekoki akokotisa biso te akotinda biso epai ya papa na biso yango azali nani analyste spirituel Guy Laurent kala mingi te toza kobima na ba édition ya sika ba réflexion ya sika ba analyse très approfondie pona kofongola bana tata Simoki Mbangu mutu pona kofongola moko na kati na biso mutu dans le sens que ndenge ni toki kotika mabe totambola na ndenge ya solo ndenge nzambe na biso azali kosenga biso voilà merci Mokile monaka mabunga nazapena kala kamotema nazalaka na nyonga motote nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango naye kobundela yo bokeseni ya nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nazapena kala motema nazalaka na nyonga motote nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango naye kobundela yo okeseni ya nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nazapena kala motema nazalaka na nyonga motote nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango naye kobundela yo okeseni ya nzambe na moto na esambiselo mokile monaka mabunga nazapena kala motema nazalaka na nyonga motote nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango naye kobundela yo satana kupisoni yalinga kende obundisa elembo na ngai
Ati,